différence ezaka mutu ye moko. Il faut na kota prière à ma casse. Parce que zaki kino ba o ngala zo mona mutu so mona ngote. Et tu tiki kindoki ka briske bo simbi kiso tiki kisi ya ba ritomba na ngwezalaka. Tu vas retomber on a na ba lo vana tema na ko expliquer no. Na lati boy, na sali boy, na zo lota boy. Nzambe, somme ezalaki sibunga mingi. Peut-être na okufa, peut-être ba makambo parce que il ça prend du temps. Ils ont qui n'attend ebele la vie wana. Somme na ezali na kati na. Ya bo ki jio ko mudimba moko mpwani. Na ko leki ba moko na mekri parce que na kata ki makambo na moko. C'était ça. Yo comme ça qui n'a pas. Parce que ça ko avec ba na komi, ndi ba bengi na tonki no, junior na komi, garçon na za ka bona. Abia boya na ye samedi, na ko mona ye nda. Ndena kinda ka ti pa pasteur. Ayambinga sambenga expliquer nga ba makambo za nango, ba ma problème za nango. Ndena expliquer ki abi atunga. Est-ce sincèrement au tiki? Gabi oui papa na tiki. Abi junior toza ana salon nga mama no yewana basala nzambe bangona afala matiso na chérie yebisanga décision oyo zui est-ce que otiki ki mwasi na mobali Gabi papa na tiki yaona ekonuka ba prière eza makasi na lakisi ba art oyo zomona na lakisi ba makambo oyo nazo mse ceinture abinoto kota prière parce que ça qui non tozo porter serment na besoin nzambe kino utiki. C'était ça. Nda singa meti mikolo yo kolia na famille te yaka kolia na ndaku soit boye yaka kolia chaque bongo butu boye kolia amen pour continuer pour yamba. C'était ça. C'était pas un contrat. Ça peut élève la famille. Il est contracté. On a 6 témoignages à combien de jours? Le deuxième jour, maman a lancé prière pour uniquement pour l'anga pendant 5 jours. Je sais que vous connaissez ça. Quand on a lancé prière, c'était comme ça. Et puis on a démarré les prières. Avant, on a sambi la mot, parce qu'on a le baka ibili. Vous savez, ça a baissé. Vous savez, ça a baissé. Ça a été comme ça. Ma prière. Quand tu as ma part, dans un numéro passé à Walesa, toi tu ne peux pas nous bénir pasteur. Non. Dans un numéro passé à Walesa. Na binga la kanya téléphone. Tu as ça na pour ça ni na coach na na salon, na coach ta fan tiana prière bono. Ati que nous passé à Walesa bénir je makolo non. Prière na ngati que je dois répondre, je dois malembe ni ngono. Et comme marque non. Papa a fait ça qui affection mingi pananga. Et les gens, on a zoro basuko boyo kango. Bato ya église et comment ko sala ko la moi zoua. Parce que loko église qui n'a trop zaki zoua, bato ya église ba saki on kwa zoua. Mutu na otambola ngo za chimene mingi tapesanga. Mutu konga za otambola kin, za chimene mingi leki na bi ya junior, ozana kin match X yango yo kumbana nango. Ma quand mutu kana pasteur mutu apesinga bato ya église. Na bato pembeni. Oji ba pese mutu ka, oji ba kabele mbongo. Na bana ngabu na za mutu abato. Kaso ba match junior ozanga $200, $300, $300 te. Na beta mboloko so ka bato ba fan junior zo 500 mois 300. Na za carnet d'adresse. Vous comprenez? Mais avant nga bana kokota église moi c'est nga yaka déjà pour la kana bambula. Moi c'est nga kota chez église. Ti ndenge nazala kiana ma femme o nazana e fiancé nanga o nazana e mama edivine o nazana e ayaka na église chaque jour. Bon to kila contexte o bien besoin de kokindi nango kino ba bengani junior poza kina mwasi. Si ko e po basala ki mwasi makambo sanité. Na église ba pesi nga dia flat. Na flat na nga di kolo chambre deux chambres salon. Moi na nga na chambre moko.
Et puis dans la chambre moko salut ezalaki wana to partager eloko na classé bien eloko sikoyo esprit ya kidefa defa esilaka noki te selo bino nde bolobi me yango esilaki noki quand ndenge nazalaki wana bino tika pe na bana mibali bagarso ya église baza komata likolo bafille église baza komata likolo te nakozwa mpe garso moko na kati ya flat wana mpe tosali yango te totema ezali décision bikino moto bosani parceke ndenge ngai nazalaki na mwasi ayaki kotala nga tofandi azolakisanga bamakambo ebele oyo nakisa entendre nango te il faut kozwa na ye temps tosukaki wapi boni na na photo oyo souvenir nayebi te soki naza nango jour mwasi nanga ya kotala nga na église ya temps nayebi te soki eza so naseprimaki yango po bino bazoba bazozo fo bokanga bambanga na bino na kombo na nga mpenza fala eza wana silisa te etia makelele photo yango kutu eza te c'est comme si c'est côté na Colbert jeka so oza tina na photo ntongo yaka na église eza te aza kotanga na église tofandi alambi biloko amatiseli nga emo tovandi tobimi toki au restaurant tosali nyonso tozongi na biso ok mpe na kotika na bafrère église azali na basécurité na nga nazalaki na bango bagarso tozali kotambola na bango mais pourquoi pas na nasali ta makambo si eloko ya grave yango wana baye babimi mbala moko nakoto continue histoire mama moko azalaki na église azali kosuka nga bilamba aya bijunion des jours oyo bato bakata so na ensemble des jours oyo ngai nayebaki mpe na ensemble tant grâce à qui parce que j'avais une fille aussi azali kolandanga mpe wana na kati église et moi mpe nabetala bino masolo te la fille moko azali kolandalandanga na église te ngai nakokanga kosangisa deux relation mbala moko te et je mpe na bisaki non naza déjà na mwasi na nga la fille wana azalaka trop azalaka armi pa pasteur walesi na ndenge ya cuisine sœur oyo moko azalaka awa na kati ya niveau ya Kinshasa na Paris awa nde apesa cope wana te kombone mpe Naomi nakokanga nanga mpe kolinga ye te natali nga mais la fille mpe azalaka koya na kati ya chambre azwa mpe na flasi na nga tant fille nakomi ngabisi te totika basentiment banini baesenga opesapesa nga na comprendre eyaki non oyo eza bapiège tant naboyi fille wana bamoko babaluka baki basali nga likita na église wana azaka na église wana mpe babengani nga te wana azaka nazwi mpe kini poto te baye babengani nga basenga likupa keno junior akomi kolinga basi na église baki yango epa pasteur walesa areponda bango bikino naza na posa boyebisaka keno junior azo ngeli vi wana tokangi na frère moko tokangi na mobali na hôtel donc bino bozoya kotukanga bozoya ero nyonso rapport à junior jina mal de ça nga pe kidiba na yebi te afana kaka na kati église amoni pasteur bingi junior yaka mwana nga déjà basi bake na butu vendredi na butu ti samedi bavandeli nga kombo réunion bapapa ya église bamama ya église abi junior akomi kolinga basi parce alobi non boyelanga preuve esika oyo azolinga mwana mobali na hôtel twandiza place moko bo namonga papa pasteur abengi nga sangi zozonga nga bi pasteur azozonga abine eza boye bona ningi omi na pamboli obomonaka ya suka wana tant na kiti na se na kiti sikoyo église esili na mati ndi mama moko balakisi ngai ndenge basaosalela ngai réunion kuni pa pasteur walesa ni pasteur akataki bangoma
Batu nyonso ba diak batu ebele ba vanyangi ba papa baluba wana ba moko pale ba mama baluba baselanga réunion ba yoka soni ngabi we ba tini junior za nzambe yanga bina nzambe na sali ni doki makambo nyo zo sema na zo yeba ngati ni mama na expliquing abu na banga grâce à vendre pembe en bon ngabi oui ni grâce à bi ozaida na masi mususu na bito chez zana so vérité fi moko be component tel tel za kumukanga makango na lingana ngai te tout ça était c'était comme ça les filles on a baluki li ngabi yendi akikufundi pa diaka abike ngala singa akiye na singa libele na yebi yangote na so ba grâce à kutasirika kabila kila nga junior uyika kusakana na Kinshasa ngabi shekisa mpasa ezaka bongo début makambo bandaki yango wana eko considérer que nos jours na okende akina na ki papa na ki mama bakisi nga mbongo na ngai kulia na nzela na kusoma ba mbisi na ngai na baluki na zungi na ngo na kuni pe nde yo moko na kiti na ko comprendre ce que non c'était ça. Sikolo nani nzo matisa nani Lorenzo kangie micro sikoyo mataki epo anini. Nozo distringa. O matisi Lorenzo siko kangie pe micro. Zaire. La famille, quoi est-ce qui a un problème et bandit. Naïe, il faut comprendre que non, il faut continuer à prier. Pasteur a dit bango, pour appeler ça un mouton, c'est la tout l'andéna ba fermissement. Natika ko sala fermissement te. A tout ni pasteur mon quoi c'est que non, ou appeler ça que non, naïe c'est que l'andéla junior pour la marque ba fermissement. Au sali, bango ni so zela, zela mouton akum ko zwata na. Comment on a commis à l'église, na question la moni pasteur mon papa. Si tu ko na tika na 2 semaines, mais là tu as affermissement mon côté a bien bon. Na utanga makomba batute. A bien yabi mais junior tika na 2 semaines na zozonga. Affermissement pour la salle qui no so comme mon nzambe, ba kenda kana viboye ba sala ka boye, il faut changer langage, il faut ça. Bilumbo ni nyonso ngamba na sala yango. Bino vous avez un département d'intercesseur et zawana département ni na botika na tika comme intercesseur mon côté azui junior bebo azui junior vous faites une intercession mais yemoko okoloka que junior là qui na scène église yemoko junior moko avant wana azul kalukula nzambe yemoko avant na yemoko moko so passer akutanga fungola ba funguli porte ba kutinga na line na mabele na osa ba prière na ngandi na sala wana kulela mawana nzambe na kati ya vina et peut ça passer trouver avec nous mais muta bona situation ça nango il faut accompagner mais bozo tikaye ba ça qui nous abana qui prier de 3h du matin jusqu'à 7h du matin alali na 50 euros fungola prière pour makamamboka to kuti junior alali na c'est ce qui suis ko mona bozo sunga ete mais bozanga makasi ya kwa ko pesa rapport na ye qui non junior azana basi junior alingi mwasi passer agangela bango ko bango trop azako mabikilo c'est que junior ndinga ye wana ayeko zwa bomengo pa pasteur wana junior bakongo ningai na ko mamoko mona siko ene na ba injustice ekumi na ko pela zoki na ngaki poto na ye awa na kutana pasteur na responsable na ngona ye baki to makasi pasteur Carlos na ibisi atunga bosale affirmation ngami na salita bi apona nini ogonzonga bote fozo affermissement makama affermissement de bomi boka ngapi papa na sali yango tina osenga nani na yebite affermissement bi junior ko voyager otenga pasteur soki na voyager te na comme na ba charge na mbongo te il faut na ba saba voyage na ngai pour mon kio na zana ngona za soki na mamba 500 na ngai na banda voyage na ngai na kina zongi e ko etenga bi junior ko voyager te papa na ban voyager ta muke na voyager na kuma voyager na zo na yebite akilo ipala biso ndako na ngai yango wana donc musubola kinga place na yamba ka bufanda kande yango wana na kinesu wapi au courant faut que non place ba foutre la kango nazo bosanga ki place ba foutre yango par jour na foutre par jour mais naza la kaka wana pour la sécurité na ngai au courant faut le baki yango lobi bien mais tout toi vous arrêtez wana ba foutre la kango par jour ba foutre yango par mois
donc bien junior bana kokita kaka apo pasteur sanki soko yé pasteur wala section soko yé ndako no yango wana chambre no yango wana clé no yango wana il s'agit zwaka clé na okina ngo poto ozongi nango ebimaka na monoko pasteur yo moko na diaka pe aloba na nga bungu nga bien OK na tiamu na mutu na nga kino wana eza déjà appartement ba pesinga na la kana avant kino na se préparer na zwa garantie ndako na bima bon nde izala kala mokilo la famille zaki bongo te ene komi makasi l'église ba ba ko maki junior zo beta tour na pasteur wala sa pesinga ba million junior comme obeta to passer spécial ba million ngweya ba to na obeta kaka pour que non o lelo na komi nango oyo na vie na komi nango lelo oyo na commerce na na bia bandika pa la zone ba client pa ko na église nini te ba na ko comme na kitu mo sur église na okino non ba longoli biloko nanga na chambre ya place na zolala wana na zona Paris ngabi ba longoli biloko nanga na kati ya église ba petit na ba bengi ngabi ki oui et ba kitisi yango na C na premier niveau na ba matisi na deuxième niveau bo ngabi babilamba mingi bungaki ngami biloko nge ko bunga oh ya frère junior to sécuriser biloko na yo ngabi OK ngabi na zoya dans 2 jours na ye na mwenda pesinga chambre mususu biloko nanga bakangi ba biloko musu panzani tout ça na mona na trouver en normal to bongisi pe ba biloko ndenge kindaka ngoko maki ba biloko mususu exacte ba biloko nanga trop désordre so ba isa ngata bona ngaka na classe biloko nanga en ordre présent mabe déjà ibandi place mabe bandiango na bombi kaka neza ngape pasteur de l'autre côté et puis la kitine église na matika de ezalaka na sisi nga ba 6 jours nga ba 2 jours nga na zo sa na Paris na Kinshasa kani na sa ba 3 jours nga na zongi nga na ye tous appela na grâce nga tous appela na grâce moi si mususu te mobali te ni tous appela na grâce nga ye wana junior boni est bien ça va et qu'on se considérer que non moi si nga ba kanyinga makababa Maria Tumba Tabakaninga, moi c'est un quoi assister pasteur pas assister assistant qui entre église assistant qui tina iko bima tant to bimina pana ni kuna na kalamba ba 19h 20h to comme une église ba embouteillage ba 22h moi na bateau abi on a avangelo junior on a ava parce que moyen na ki de ba insécurité boye de ba kuluna exactement ça là no kaka problème ka jour grâce à la kama ko ngwana 2 jours grâce nanga alala kaka mbala moko alala kawana to yebi kino na yebi ke ba frère bazawa na parce que na kacha flat wana ba pesa kinga ya sima wana tuzala kina ba frère bususu bazo bana nga balanda kanga ba petit nanga ba Frédu ba nani ba Jacques ba tutu na ba tutu ba olala wana ba ngonyo balala 40 sur le salon ou balali na ba chambre musu c'était 2 chambres ata buzo bango kane grâce alala kana butuna fungule makulu na bete magula na yebi kino un arbre prière eza makamyo ezali ana mukipira tonga bomiseli nga cuisine to lie wana pesili na poko asiko grâce à Fali azonga na kikotika et de la kutani na diacre na c'est avandi na bato ya église ba protocole tout ça que bonsoir papa abia bonsoir junior bonoza naza bien OK grâce pe abaluki na ye akita grâce à zongi na tongo ngonde pasteur sikoyo papa diacre nga abenginga ayisinga kino junior ona mona kilo bezaki nani yebisanga vérité non c'est ça grâce abia ça grâce grâce à comme kolala non alala ki lobi parce que je vois là qui parce que et qui n'est qui boye makambo ba pri de bakanga kinga et ça clair la famille aïsana qui non à partir de l'autre l'ingité grâce à la ka awa parce que awa ils a ba pesa qui pour la prière à la ka awa te pe la lingi surtout te comme on a grâce awa ngabi papa kaka diacre wana de grâce à qui là qu'on se présenter pendant ngande moi c'est junior avant junior akoma Aba junior akita na kati ya Kinshasa mais junior grâce à qui n'a pas diacre wana a IBC qui non ngandi mo junior atidinga a vérifier qui non ngana yeba soki za solo yo olingi junior ya solo kaka diacre wana la famille vous comprendre bien makamna zoloba kaka ye kaka aboyi grâce ayaka sous l'église kaka diacre wana aboyi sous grâce akoma kan église grâce à pas OK ça va quoi yaka sous souté na bengi grâce à partir de l'eau tout le monde a une église était si ça j'ai pour les zonanga to kutana ta nani ata so ngama na uduko tatu bana kutana so tamba restaurant ba nini na ko moi sko na kumwa kaka grâce à ce que je veux faire quand tambongo ndamu grâce à ça na mbongo te kapeka na za so na suson ni na suti bi awa sina yebo na zuma 300 la somme 20 kilo mbisa okiteka na 600 moi 200 tout ti boya bi je nous faut mbongo na mama mabe déjà izoya il y a des problèmes exacts ndeko lokulisi na ye ta na zongi poto apo kananga na ye aboye
na moni sukoyo biloko na nga place eza sur la chambre wana balongoli yango batia yango susu na chambre mususu na place moko batie sukoyo pasteur moko wana na batu mususu wana tokoma ndiko la chambre deux chambres donc trois personnes à 4 appartements nga mimba biloko na bozo mimba mimango boye nga quand même na poto bilambe za cher ke Kinshasa ba biloko bozo mimba boye ba bilambe okota ba javel ba nini ba pantalon na ngezo beba boye bisaka nga kilo junior ou bien to bana otilo biloko no soko yeto peso sika bozo kanga bozo bebisa ba parfait na ngezo bunga makambo zo bunga ça n'est pas bien na comprendre que aba comme beta donc non bazo yibona ba parfait na bilamba no na kati église oui bazo ko yibona mawa bisu to solo nga ba chemise nga ozo kuta ba biloko nga ba balme ba polo nga ba balme na zo somba kala ba dongo nga okuta ba souffre mon kala to kuna chemise nga on a te na mona ki aweza kinase nga bime oza chemise nga ba chemise nga ba mango ba biloko nga tu nga bime bozo la tango pa meto mona ki ngo yakuna na salle na bisu nga bidenge parce que bozo zo déjà biloko nga beaucoup botia tango en désordre et ça qui était nga makasi tana komi na koti na chambre wana na lali chambre nga muke na lali na kagana biloko na zaki ma gêner grata ni Tribichou. La kiti na se na sala ba course po mo biso ba na poto comme il faut ça ba course na yo. Na zo bimamba mo quand tu sumba ba na ke supermarché na sa ba course ya moi 3 jours na ozala wana pour que na sa dépense ebelete. Maman ko dia ka benginga na papa mo ko plaza ki wana yi plaza so secrétaire ni na benginga. Junior yo za awa ngabi wi papa na kuma kilo bi. Abi o ya kabu. Yo to sto ebiso ki no okoko vanda susu awa ti. Ngabi na ko vanda susu awa ti ba oui. Yo ko ze so ate parce que so komi na mwasi Tribichou maele na makile silinga oui on confond na so ate pour déjà bakamune se silinga plus komi na mwasi donc c'est ça il faut lukasika nyo ko kede so ko banda kolinga ko yana église o miyeleli so ko po kolinga te otiki so ba lo bango na ndenge ya rage ya kanda merci papa na ça qui informé na ça préparé te so ko tika ngata voyage prochain nde na koyeba ndenge nini ya ko se prêter pour qu'il a quitté ce soir tabi non décision c'est soit mi bongo Tribichou na ko kola awa na ngai pasuki maya mi se biminga ya 4 na tasko mbona ya kana ngoka kana mwa 350 na ngawana na mwa mkemi kana ngako lianga bi sikoyo na saneni na kiti na se na moni papa mo tozo so ale za muswali absent o sali ni ngabi absa kinga bwe bina bina o kita sko ba mama no so église ba zakana na sezaki ba séjour kaka ba sente so ba journée boule ba tala tala ngabi seki ba to sali nga réunion na sali nini na lati joking ba moko na kina matili kulu na changer mbangu na kile na bengi kasa telefone za kasa bito na za on a qui écoute pas vidéo pa mama bino na luka moyena lambela yo oli ngabi te mama za no pita na papa abi na yebi me na leka kuna bala na lamba ndunda ta ndina bi so yaki ngabi grâce ni zabu babengani ngabi ngishino kosi ngabi grâce babengani kana hapa so kufanda te o babengani bon na sino babengani ngapona yo ba mona ka joua na wela ka awa en plus ni ba moni pe yaka awa babengani bishino so kosa yaka na suite taxi ngamoko ngo tu passa ka journée pas chimene mingi na sala chimene na fandi ka da spécimen te pour ngai so mbaki na bimisa bakambu liboso elinga ki ambo ya mwa mutu nanga kwa donc na ngo commence comme mutu et perdre ngala donc contrôle les athées là on te bon quand la Kinshasa bonga bit non je suis arrivé à la fin na kondi mamoko tukute la grâce wana sala chimene grâce kutaza ko bela absent chimene solo ngabi yabe okusi abi benga nani diacre na téléphone yo na bengi diacre boko yamba Tribichou, il y a des choses qui non so mutangi ko lobati botika mutu alobanete botika ka mutu afanda na kimia la famille na kondi mbala moko grâce à bitika mpesa ka numéro ngana benga donc grâce à bengi bayambi mbala moko na téléphone pa diacre grâce à Cyprien Zolela abi pasteur diacre junior aza bébé spirituel donc quand bosi bobaki tu boso ki na nyata sous le colon na te nyata te mais junior a aucune vanda wapi
Azana ba camarade bazaka ba 2 fois. Tous autres qui bien mon abato na risque. Na nzambe oya sambeli le loso junior comme dans 4 ba hotel bozo nyama miki non ala la radio so awate. Mais junior on kwa ko zonga ngai na zai pa na biso. Na zala junior place mon côté kwa ko zonga. Mais bon tika taille ko privé nga bo privé nga mais moi na avanda kaka wona ayaka kitaka wala parce que ils appellent so yo ata so ki ba camarade na ye lokwa wana grâce à chaque exemple so ba remi ba ko tala ye ba ko wana te ba ko suka ta mususu ata na vérité parce que ba ko banga ba camarade mususu ba ko mais place bozonga ki akina okende wapi abi en tout cas maman grâce à déjà tout ce lobby où ils aient wana ndeko tika na wana bi ah papa pona ngaka sa ta bo tika taille avant la tamama na colonie so ba boye Tribichou, tant ma boy, grâce à tes enfants, je n'ai pas de sous-souté. La bicycle, on a la wapi. A besoin de bon boni. Même si quelqu'un casse bon, on va voir. A bien, souka bon, on va voir un gabi, oui, et on va faire un mot. Ouais, ça zoulé là. La bien, il passe des Marcus. Ah, c'est que je viens dans la prière. Bon, c'était vendredi. Après, ma Pâques, avant Pâques. Maman a dit, ah, on va faire un mot comme ça. Ça famille, il y a tant de fort. Ah, Julien, nous sommes pas chimés, nous avons un problème. Mais bis tout ça qui flatte mon copain ben wana. Il a dit qu'on a 2 jours, mais tout c'est qu'à journée mon corps. Mais on fout à $70 par mois, par jour. Abi, kende wana, comme si tout bimi, tout ça, il y a mandat, tout ce qu'il y a ce jour, nous mon corps kende là. Quand ça fait mal ici. Comment on est mal ici? Il y a mal ici, merci. Tout combien la grâce à maman, papa, dit, oui, c'est bon. Il y a bien petit dans la église qui voit dans table la mi balai et à côté mususu boti la ngata kuna so yeko bunga bunga la petit qui va commis va panique ko ti foma biso ni so na bango a bien je so ça va pinga biton na la on a kitambo place bona après so comme pas chemin ni barbar ni koti to koti wana c'est na feka journée moko apporter la famille mamoko on a na casa premier jour zaki vendredi samedi kanga comme un côté très bien aux habits vous avez une attribution la rose mon cause c'était salé viens rappeler à qui n'a zaki en voyage azali ba problème dans ba voyage m'appelle la bingezate na comme soit habitué ah wa esili c'est na futé nga premier jour on a tout là là qui deuxième jour na 350 na zaki on a mis c'est sous 70 na futé pour là dans petit samedi journée samedi wana na ke na ABC chimene bien ça junior chimene kabelinga mambo loko boka mkebia junior on a pour on a nengoza a mettre autant makamsusu chichi la dona na bon natika kala ndinga sana sikiso ba desi keke na maboko sikola yako binga la serre na moga za na Sweden za na moi place ni moga na bandal grâce à quoi bijunyo to kine kurata hotel à $20 ngabi grâce na okokate ba hotel ba $20 nzaka ba bisu iko na okokate grâce abi ko sala ndingi na ina kito kina hotel place à serre na talibo e place à kotia lokoleza te na miso le kate grâce to ko fanda ngabi grâce so sakana ngabona komo kitsanga na beti kutu mona batu na mo ina dimanche paki wana na beti nga bikato saka ngana kolana niveau ngate c'est bien que la botte la 50 na ko beta kaba matolo na kozu abishinyo non ata okomi ata niveau kozonga ba billet okoko kate to la kaka na beti grâce maman kabisi to fanda na bimi ndito ko kuta na kamanda kasi ya kiwon kanga flat yo place falona za ko zolanga kana kitambo c'est à $35 par jour na kiwani kwa to zudi to fanda flat pendant 3 mois na kina ranga pesto église te na fandi pe na umela ki makasi parce que possibilité zala ki to kozonga Kinshasa ndenge poto ndenge nini tout ça j'ai globé on a mutema nanga la famille est-ce na bimza na ngoma bikina babengana l'église ti matière inoki yaki ngana zaki libanda l'église parce que grâce comme ça qui est comme musala akoko bimate parce que et comme que na téléphone nanga so était la commune mutu téléphone boy sunganga tala $100 na futa flat si on ko ba pesa yo mbongo tina papa mususu azaka kulingana kala na taona zaka via kala sanga kino jinyo kutanga na pesa te na za awa na ngwasuma ya na pesa mbongo moko ma 3000 moko boy ya to sepela message wana grâce à mon ango ti grâce à kanga zo bloquer papa ona ba tentative tout et yaka
ba moyen nyonso eyaki kino asiko et comme qu'il faut na CD kaka. Mais na CD ndenge ni taki na zadi ya moi so na grâce à cela ko tika ngate. Bo funga bino ba commenter ko finga sikeza awa. Tibuka ba commenter pour ani. Grâce à baki na ko tika tu tokozala kaka. De lenjo dimanche. So kina bimu ke wapi junior na kebwe. Oh junior ke wapi tokende. Toki wapi tokende. Toki wapi toki. Toki wapi toki. Na zadi ya coller serré na ye. Parce que ceux qui la fille na zala quitté. Ou bien fier la paix à bouer qui a un moment à bien qui dans l'église. C'est bien la zone de l'audience fois des fois. Pour faire mon bien. Peut-être que grâce à moi, on finit à qui a la pas d'intérêt. Oui, j'étais chez Walesa. Dans un qui coule. Ceux qui n'ont pas d'intérêt, on va passer par millions, par 10 millions, par 500. Quand on m'a bien gagné, on m'a dit, c'est que vous pas le goût de pas avoir des logo, tu n'as pas qui n'a pas de sikitoko, là que ça peut venir nga, là tu n'as pas de pour toi, ça n'est le côté. On a qu'à tikanga. Quand on a qu'à tikanga, c'est quoi? Toi, tout ça, mon dieu. Non, mais comme vous êtes finger bien, ce qu'on dit, finger comme le côté. Non, mais non, mais ça, tu as diable, ça m'a n'a qu'à sonner. Mais tout ça n'a pas. Et comme ce que font zonga petite sœur nanga parce que bon déjà vous allez bouffer ba hôtel bon ikosa ni ekosi là. Petite sœur nanga falone hawa atili ngambongo 250 euros abia junior zwana nwana ulukambana ozonga nanu kaka. Mama Liliana defsa ngambisi plan na kokoma awa ngabi falone. Ya junior konti boy ngabi falone za makamba mukime pas souci na kotabe nanga kaka za bobo abia junior kumne ko sala vi wona te. Ngabi falone ayi kunipsalika avec na kumna suka. Tant que tu me vois ngakabla 3000 grâce à pas téléphone à Sima. Eh bien je ne sais pas ngoto ko sanga suni yanga grâce falo na kuna zoli la kutu lela ah kana ndako. Eh bien je ne ko meka ko tout. Il s'agit à notre côté à taba bijou na tout kana biso aux arabes. Et nous sommes en famille pauvre et ça mon côté. Car le tika boa pesa ngama makasi ka kana ndako. OK. On fait comment? Eh bien je nous sous pour tout qui chasse ngabi oui. Non c'est pas bien ekita. Aluza ngam na ba mais na ngabi awa. Nako bandela tana sur table de billes moko aller retour ata moko aller retour wana mbongo wana nous a trois bagages ça assistant donc ça bisco ba vana kana flat wana ngabi ko apena komukoma na makabusu zo sala ona sala la famille na ko beta mote za ba parcours kala moment muke wana oyo tukuna na Lubumbashi mwana no babengani Taba benga mwana Lubumbashi na ki so mama je lia benga bodu la pesa rapport à divine faut que amone ska ko fanda ngabi siko nesili to banda makambo wapi to suka na suka wana komi siko des choses na komi liboma yango zo makino junior zo konda na okonda tendenge nini il y a des choses comme ko lekelanga trop ngabi so ile mina zonga le na swedi na ndako nanga papa wana ko ya to zonga so facilement. Toi, tu fais une personne qui est en Suède. Oui. On a fait quoi? On a coiffé. Qui a coiffé papa? Papa, il a fait bien. Hein? Il va me coiffer aussi. Hein? Dis à papa, il va coiffer sur ton toit. Hein? Non, le bi, est-ce que c'est pour la main? Je viens expliquer à ma cambo. Que nous pas grand frère, la biso na tout. Tu vas payer tout peut-être que ça a été que le monde a zawana, vous s'occuper na été. Ba kuta kana ba école na bana ba kinga pe moto mungu bien. Yo mona nani nga mona junior. Mais junior likina na poto bien. Moi c'est divine hein. C'est nga maman jolie pardon o le kaka vous comprendre. Wa tu na zasko lo koto. Na mibala ngo bazobenga, bazobenga. Tu ko baso na komi so amba des choses na zo bato sani. Fallait que toi aussi charler. Ya junior ko salate. L'autre côté, les jeunes comme ça, ils ne fallait pas ça de l'autre côté. Donc voilà, on va bien calanga, mais il faut les cas. Na la Kitty, na appel à parler dans une place de Kitty, pas maman Angèle, maman mon il exemple de faire expliquer ma cambo, ça dit tiens, Gabi oui. Non là dans hôtel, Gabi junior zola dans hôtel, Gabi oui. Là qui peut l'église à Paris. Bah yebi qui junior zola dans hôtel. Babi que junior là hôtel. Parce que quand on boit ça kabenga
Abi non et sungata pour la moi na pasteur ka so kokate na zo comprendre tout babi wana kondi imagine to kondi ba hôtel émission na église foi junior ozoli kana nini si tu ba hôtel émission na ko ko jeninga tamti ba ocholanga na nipo ya Paris msta kondi na no wata shila mabo zo simba so na zoto te ba hôtel émission kaka ngabia ba monyo ko lia wana ni na zo nyoko maboy en plus azola la ngana ba hôtel puis ba tuzo ma team sa ngana ba église ngoya on so boy na ko te mangate mo ba telema okokonda okozala boy ba émission tout ça ngabi parce qu'on a comme quoi loko moko jouer boy pour ani lakini ABC mama Angela bi mama njeba kama hotel c'est église au santé na ngasi konti makasi boy na ngina ngaiti ba ibisa papa karosi na ngelo tabiti jumi ko na koroba monte mais okonti makasi tika susi na bi tala mama na kule bi jumi ko vole pana ngana bibo ngabi ko vona ba bibo ate le passe la passe so ba fali ko la passe bi mwana babengani na Lubumbashi na kina ibisi pasteur Carlos babengani mwana Lubumbashi un vrai bateau on va bateau bozala ka vrai na bateau donc tu as babengani mwana Lubumbashi centre de revezan Lubumbashi bateau rebele bazaza Lubumbashi okyo ko babengani place tele zato benga ta église ba yembata biso mwana ba ki ko vala te papa Didier soit bana za ta contact pa pasteur Didier te avant ta pa pasteur Didier parce que aza mwana oya mutu oya ile kati église abi eza pas je faut ko kaka moyen mwana ensonga ce qui grand frère nga zala kana Lubumbashi te bi mwana ngabenga ko mashigi na Lubumbashi la famille souci et comme on l'attend ndembo bo père tanga nana opesa ya kopesa na de kangami makambo kangami kama muki na ngomo sana wana pa lo kwanza mbe yako sunga mko na funguli na ngami eko koma mjo moko boye na meme pasteur bloko pasteur ya wale sa na bapesa kinga koda meme na pa na flat na zana nyuma flat ya 7 jours na bina kolobate na beta kamera to les jours vina saluma eko yakin abijio boni ina question na réponse appel vina na pole wanga abino vina za ya sama bijio to mona na kala ya to kutana na pullman na kia na kwa visa ba singa les nema du Congo ka boko zo ka nema abenga bino jo buno konzi pole ki na bi TV buna boya bijio makampele kinga makamna ni simbite petit na nga zota ma 300 oyo et ça là au bien ngabi 300 merci bien abi ozonga mkoni ngabi tena tabi ngalo na ovation ki Tanzanie mais kokuta na kopona kabota mwelo ko moko mukie na bi ba problème c'est les garanties ndako sali kombe ngabi no vie sali bubu abi bazoli la ngabi te vie na tiki vile nganyozo kuboda ngabi expliquer nga na moi plein expliquer makambo za ole kana église zate abi zala mo sino ka pesa monga bitu zofuta hotel abi hotel mais tika nga suza basu ngana Tanzanie et simba bien na opeso mbongo zo 40 ndako ngabi okay d'autres obi manda bino landa bino msona baka bino ndi ba vina nga wana ona zana zana bakara nya ba adresse ba vina nga toi tu zana nilema ndia moni ke sona repose à PV pour les wanga pa kabenga moi 200 parce que tu zo zana tonga benga na biso na kati ya flat parce que tu as déjà 7 jours 35 fois 7 déjà donc il y a 300 quelques ndi mbongo en espèce nga makasi na kriti bala moko na pesi grâce à simba mbongo uyo futa flat lobby et ngapelo ki poto lobby tout ça OK la famille ça va parcours qui non sanité et comme qui non mwana siko ayeko kitela yo na kini tukumko la na mwana na flat et mo kala le pa la famille nanga et mo la le na parce que zo qui non mwana nga na ministre qui a miniko la boye koto aosa kindumba donc en France c'est vrai mais église était informée voilà ba bébé ba beta ba matière la ki ba benga junior église ba ko rafi tout dicho mon comme ça na ko tela jour pasteur la kakinga mbongo et voilà jour pasteur wala c'est la kakinga mbongo na ki na kuta ki ayambaki papa badashu na ndako na bande na singe jour na moi que non je suis humilié Koraf na la fille na Naomi bazo négliger nga siko na porte bazo lia ba le ka kosa ko boka ba jeton moi epina c'est la sécurité c'est que ça papa na za adi bande za te na fandika kuna na sima maman ngere pesa na kati ndako ba ko ba le ka wana bi église na biso na garçon na Jonathan za ka makawana ba boka ba jeton wana na résidence pasteur na sima na kiso ni kumkuta makasi na mata moto na nzonga na ngandako ndiko na mati moto na kumina ndako kasa bi OK kuna bo imela no susu zimbo otenga kasa na kuti pasteur ça va pas mais ba arto de kikuna na fiena na umi na ba Koraf na sepe na ngana ngoti to fana na biso basina nga abi ba boke na bi ouais ça va étape oyo na passer na ngo abi je ko question senga tenga bi te kasa ngana ke senga pasteur mbongo asutenga ta na commerce pour commerce on pose ça izo simba te abi je ko simba otika soki na bar moko okoma Sylvain okoma nani gold so komi ka gold okoma na 4 bagages 3 bagages 32 moko na 2 23 ngabi grâce izo simba ka te na komi na soka bisko go sani
Moi, je pense que c'est qui non, limbisa pour la dixie d'autant. C'est qui non. Nangina le belé babi ugolbani. Maman a sauté linga. Aya pisi ya bizu bijou ugolbani. Au sali loko mabe ngabiti ta sali loko te. Na lingina sala. On pisa na téléphone, oui, sur téléphone panzani. Téléphone au carré panzani. Nasi. Abijou ba komela que message okuta na muntu ngabiwe. Abine tout fanda. A discret to lali ngungi kutu te kuweza te to fanda. Donc ça, situation là, quand c'est trop difficile, c'est ça dont j'ai parlé, qui non, habitué celui qui nous dit, nous il fallait, tout le monde ma comparative, quand c'est beaucoup chauffé, tout le monde a kufa, il y a des histoires qui non, pas sur un monarchie de manière. Ah, quand on a ça, on a bien après quelques jours, comme on a bango, ça va comme on a badati Michel. Si qu'on va faire, on s'est engagé, je nous faut singa maman, joli cabello pardon, pour bangaba kangi na Kinshasa wana, tout na poto, na niveau aéroport. Ndinga si charnant la chorégraphe na si chorégraphe que ça soit la première fois et la dernière fois où il bisana qui na singa maman joli kabelo pardon moi na nga yembe abinga ki asenga ki mwana et puis ko ekuni ki mwana nga abima mwana nga ba échoué na classe mwana nga bina 49% na mitu mwana nga za yezu na singa maman joli kabelo na gangela et puis stila wana par là na kina nga su église te su pe ana par na kina nga pe sauter jour na koma ki platinum voilà kaka na sina kangiba mbona nga grâce kaka moi so ki na ye bamkabe komo matabi to kata 300 to bomba pembeni to kata 300 to bomba pembeni junior na ngabi grâce to mozo 300 bito zo kata 300 chaque voyage aussi à 300 ou 200 to kanga garantie ndaku ofuta ndaku biso tout fanda place moko ole ki divine avandi dans la chambre biso lo la libo ezo sala bien te kaka la femme ndiak mo kata sko mbongo so ki na ye na ngona comme na 4 bagages wana junior to bomba boy to bambi moi ça ki ofuta sko ndaku ba pesi to zindaku tina ndenge comme na stabilité auto comme nango donc ya ngwana tina saki kino life na saki aventure au demande et ça sale yango pa nini live on va trouver yango na bikino j'ai souffri pour ma fille atanga moi nga ayeko to atangi 3 semaines avant ba to ba konta ba banda classe ba passe pas continuer classe parce que la zaki na mbongo foot ya moi na classe était ozomona de par là na ye Bruxelles na mbongo te nde sikoyo il faut atteindre mwana bongo classe grâce kaka daka nzoka grâce à ça futelier na mbongo ngezi na madame nanga na pesa ke mbote mingi madame Christelle ya Priven nda kabelanga $200 abi junior obusuite abi madame na zamba so abi kasi dama ko mabana yako za $200 ngabi ngana sana poto mais divine kidozo asa pesa divine $200 na bakambu mke batwana bana divine zona mbongo wana kido futa déjà grâce à ça futelier ki na mbongo oyo ngana za ko bomba nano ya ndako. Déjà grâce à ça kata kila na futi moi na classe abi kende na so papa na tindi ikusali mabia ce sont des femmes okingana nzu la famille to kloki makambo to na lekima makambo na soko ndenga junior Nathalie na mwana bato to fanda kanai ceux qui pèsent à ça quoi ange o nzamba pesa kingai donc il faut se soutenir kaka na etam za nae ba bem to kota moti za ba de teza mula mulaye par là na la bêtise de tout là pas na moni message ya Éthiopien comme singa ki na comme platinum so za dia platinum na niveau éthiopien on a droit à 4 bagages na ba promotion comme ba 5 donc comme déjà à priorité donc déjà na faveur nous na comme place na comme c'est grâce à comme platinum automatique tu quoi tu kozwa ndako na biso ya mukio wana to fandi jour nzamba pambolinga na mbongo na ko kwa na comme kozwa ba copie minele ya mbongo laisse madame nanga na zo prédoter yo semaine prochaine je nous a mbongo bilika mbongo kimsuna bomba pe na poto no prédoter voilà prédoter c'est la famille ceux qui m'ont dit diplôme na oloba na olela makambo ebele bakele na tia nzimbo na mama parce que ça va calmer oyo calver ongali kina ngoya malheur na ngosu ko juju na saki na taille faut que na le benzabi dans na personne nini parce que mon toto za na kati église soutient tout temps na prière makambo mke tabo mon erreur ezali il faut ça junior na règlement sur église za bolo ko nano okomi nano na état beauté de fois non na silité ko ngana na moisité ko kuta na moisité ko ça na loko na te moi na komeka na église pasteur asambila mpona ngai ya ba principe ya église na tika kozwa ngote ne di coup boye bo décharger nga boye que no o ya desu na makambo te c'est ne ici c'est comme si parce que les gens ceux qui va yeba ki ngo banga ba lo ba parce que je ne pas utiliser ye na nga mo pela za commune bien on a kati mutema na kino na zaida so utiliser nga déjà na valeur nga esili imparte na kati ya podium mais ça sous-souté na cher ezate imparte même atal ba message c'est sous-souté asili ya ngoma c'est kino boye karta kinga des achats que o efanda na kati mutema na nga moi c'est bien que l'on a comme inutile
yango biloko nyonso na salaki na boyaki na bana kolibisa bato ata prédote nanga bien sûr pasteur nanga oyo tozaka ne ana Paris bien sûr pasteur Carlos nazo kolibisa prédote bien sûr le junior so ko na vama étape mariage ko yebisanga ngana pile bien c'est si papa bio junior moko yebisa pasteur ngaba na ko bana yebisa il va passer pour oleka ba makambo so exactement muto yeba ila sema muto ki ko leka ngana ne sali via ko senga te et beaucoup mona ka non junior zo sa situation boye bosunga papa etala mwana biso azuma si to sali na mona ko yana ngote parce que so ok kuna zela na pasteur azabwete papa zate pasata donc comme bata on a te même camarade ba John express ba yiba ki situation yoso même Jonathan mona pasteur ayibi kino junior ko na mwasi nani ngwa bunga ki junior zala mwasi nani ngwa bunga ki même sécurité numéro 1 pasteur walisa papa Serge ayiba ki junior zala mwasi tina matambi junior mwasi yo wana le kaka ba beli mo kino junior aye kuscroquer ba fille à église ba garçon à église à abuser à sali insecte en église à sali impudicité en église tant que mutanza na copine nae azolongola ye ba déchargement nanu ya ki deux fois ya kala azolongola makambo o ele kaka kala poko zala moi c'est ça qui facilité ata jour wana Ibrahim azatemo Ibrahim ke junior bossa na petit Ibrahim mutuko sa makambo wana Ibrahim junior moi ça zolingo boy gabi Ibrahim moi c'est na wana abi junior buka tanga petit non ça boité tout ça mukolo kota na mai na sisi ba prière na ngande to zoka okazo ata libanda to sala nazo bomba Ibrahim makambo te siko buni boni ngina sala ndingeni naza na moi cité siko to naza ina moi cité kana kati ngina yesu mso ko yati baga so église basala ko batoli vimba batoto ba fanja na ya oko tanteka moko ko ya na misu kake tala maka papa esprit ne bunga kango kinda mbangu te kaka na église wana ko bona kaga somo ko sala ko kwesa mamuntu o epeza ki no okwesi des fois kwesi muntu za ka fasi muki parce que dans des mon apoto na masse à bien na sur la parfait à bien ba parfait kaka o ko kwesa mutu moka bi yaka boto sa pasteur ozalati taso ko maka kusulu bwe pro gaso monga ngana ko to mata mpaka na flata to sa makambo salite so kina zakina moi cité mais na sala ki a monté chez la maman za témoin na zaka toujours na moi sinanga toujours na moi sinanga to mati to kitika kai na bazua nanya moi sinanga a combattre na bazua ebele ba garçon ko koma ba papa ya ko koma ti ngapse ki no chéri gérer ka sur WhatsApp nyapti téléphone ngati lo bana na osomba téléphone ti izaka yo kufa bo les matières yakada de église ana kati internet déjà ba ko rapport memango bosala bobo mais lobi na mona ko rapport lobi que non ba frère ba sécurité ba ko c'est là qui na junior makambo on la kina ko beta de solo ko rapport ça na répondre on bien ceux qui ba sécurité ba kina ko beta de solo nanga mais yo mutu zaki bien placé faut ba kino junior na bi mention pourquoi ko rapport est-ce qu'on a beto sur comme libre pourquoi jouer à défense na le ka pasteur Bernard na zo yo kata to se na va passer bona ça bien pour na moi na ba carbone ko rapport ko la grâce minimum moi si on a zoya pembeni nini ça bien pour ngamo ko matoni ngana zo kane ko rafa zo sa pasteur Bernard kino ça bien c'est que minimum moi si na ko boni grâce ba boya minimum moi c'est grâce wana ko rafa kaka tinga na papa Bernard dans un fiancé comme une grâce abina sina mona na sina présenter presque ma papa tout l'église bungana ça ndeni la famille webi biloko oyo lelo ngana komi vision ni bozuma ngame yatana mili bona lati bo mwang bali kitoko bo ba ba futa ngaba mbongo pour que na changer te ya décision ngamo ko nazwa ya na ngale nema na 2013 2014 ça je suis mbongo tika viwana ya pe bali sutra za moi cité nazana moi mususu na Kampala mama moko bo ko za bia décision na moi bikino na komi na ona suka na ota ko toyo ba beau frère bazali ba semiki bazali mwana ngazo kola ngosi na ngape azali mwana na ngazali batu bazali ok api fala solo ngingi bo ala se ngaza ngabo kibina yeso papa pepe mi c'est ça sine bakana fina ba bena lokolo kan uko sandi ba bena lokolo teza décision na zo pour nga ko sala rando ya makasi pour donner sur la visibilité yango mozo tabi que non na c'est comme puis en plus la famille moi c'est pas njimo pesa qui moi passe moi c'est la confort que famille est combien de fois et puis la fille il faut na bunda oh tabi que non junior faut pas baler là et moi sinon ngam toko baler là moi cité ya conseil oyo papa li kana avec junior pour osana valeur na mokilo to yebi que non oyebani pour ça que mutaba là moi c'est nema za wana yana ngale nema du kongwaza non c'est bien 5 millions 100 mais na makina ulbala moi c'est na moto kina ngamo
Ne ma za ba yanga. Pasteur wale sata. Ngala kana ngeste pona lukambongo. Nazala ba connaissance so bien atia kaka zingi mizina mutu no benga mamae no benga tataye no benga koto 20 000 ezala ngunga mukie kozwama mena baki na koluka mbongo ya ngamoko ndina bala mosanga so ba complement msu ekozala na be shala mama susela nga bona bona mamae sala nga boya ya sala nga ba sala mpona ni mais l'argent est d'autre na nga moko ya mwasi na mpona ko honorer mwasi na nga grâce ekobima na motoki na nga moko ya bo makino na zaka pressé te kino na sala makapaka intel kuna babala ninga pe joko to pina bala. C'est ça. Mboko zo biki no basala ki bio ko benga jio pour azaki ya ko beta maguda. Il faut pas bana ki no basala ki bio ko benga na jio pour bakuta ki na grâce mo babeta maguda. Et loko on ezati na monoko na bino. Ni mo kasi jio le wa tema le loko na fani na finga pasteur wale sali ki no pasteur wale sa escokinga pasteur wale sa salinga boy pasteur wale sa boy. Tu kana ki bote. Mais non. Dans toutes ces histoires là pasteur wale sa zona katiti. Son ezaba diacre na bato oya église zuwa ezaki dia makasi ba ma ki no papa parce que ezaki no point ki no kobanga. Poison kobanga ba problème ba kino junior akomana kwa kolia na ndako pour que to boy ali dibanda pour aye na église tant aye pas la biso ko kapoye to boy ali dibanda ba ko tela aye poison akufi to za problème junior sani na ye onga na liaka obo tiaka nga biloko bo tela pe junior na sani na je mangeais chez pasteur wale ça tu ko battu belé bazo makilo petit o ya yebu aye ko kangama makambo aye ko kangama makambo petit o ya ko profiter petit aye ko sala boy. Papa, junior ko sala boy. Non. Ya ongai na ta normal za mutu mo kapsanga conscience ape ngoba bishunyo na maminya ba lubo kokangote. Ton papa azana ebi, papa azana ebi. Azwa gentil. Nango fana passer ma solo ti ta to seka sekania boti 2 heures du matin. Akomona seki ala bishunyo zo transport kende. Obe zo sécurité ki botika junior. Mais na tika ko vani seti ki na biti na so ki pasteur na zani kata na flat. Na so na kati église ki na koma kolala na hôtel. Na comment ça na ça na on parce que ce ko meki ko luba wa kino makambo ki ko beba kuna bikino pour na petit wana aye ko kabola biso ça biso division na garda silence nanga parce que lelo silence wana na garda loko na ko bikino na comment ko lala mama ba bengana ngana église ça ko bengana mutu parce que tambo bikino mutu azata na garantie au futa hôtel était azata na garantie au futa ndako te azata na place mutu ko fanda te espoir na bikino na kitaka awa ne panangai ne pana biso pour ça bande ko nanga na état na 350 sur 325 euros na zaki na $350 on a zaki na ona maboko nde mbongo wana ndebo bengana kinga wana siko grâce à boyinga na kutana mobali moko boto beti na magola pesi na $500 na ça nene na ko isa satana nzambe soni non. Donc, c'est déjà les choses passées. Quand bien la mouton, quand tu as fait ça au fond, on a garanti un autre que soit il y a un peu pas dire d'accord pour qu'il n'a marié, moi c'est n'a comprendre que non, de qu'on a timboka, oui, oui, soit un bon garanti en gros que nous foutons à quoi moi c'est n'a adingi oti et qui n'a pas contexte, on a oublié soit que non, soit un bon non, hein, qui est beaucoup offendre. Mais ngabo ça